savons tous que pendant l'immigration américaine pendant la période du président Donald Trump et empêcha qui bande Kwebele ba continuer procédure na bango pour na visa ya développerie 2020. Bisonyo sotoza ba victime na makambwango mais nzambe asalaki oyo ya munene kopesa idée to likanisi na avocat oyo tozali na ye bozomona na ba image avocat wana yende azwaki likanisi tango atalaki décision ya président Donald Trump amonaki que décision ezali na ba faille ebele yango asezisaki juge to cour ya district ya Washington DC pour que ba annuler décision ya président Donald Trump parce que ezalaki décision moko o ezalaki favorable te. Voilà pourquoi bandeko na biso nyonso oyo batombaki ba victime lelo toye kopesa bino moi message ya espoir. Message ya espoir ezali que nous to se déplaçaki to futaki mbongo na cabinet ya maître Charles o azali l'un des plus grands avocats ya États-Unis d'Amérique. Je crois que asali quand même musala ebele pour bandeko na biso mususu bazwaki badati ya interview par l'entremise ya cour et bandeko yango bauta kokota kala mingi te je crois na mois ya février ou na mois ya mars pe bandeko ebele bakotaki. Alors pona bandeko batikali oyo ba passer dans ba interview te, je pense que tous en a trois catégories. Catégorie ya liboso ezali bandeko na biso oyo bazwaki déjà ba rendez-vous mais l'ambassade était fermée na bandeko na biso oyo batindaki déjà ba dossier mais bazui ba rendez-vous te pe tozali na troisième catégorie ezali bandeko na biso oyo ba remplissaki ba formulaire nanu te na ba o ba remplissaki ba formulaire. Donc ces trois catégories il est possible que bandeko nyonso bakota na États-Unis. D'après notre entretien, l'avocat m'a dit ceci. Il existe déjà 9000 visas Oyo ezali disponible pour na Batuya 2020. Right now, there are 9,095 reserved DV 2020 numbers in the Gomez-Acker case. Immigration a copé sa programme nango pe mode ya distribution nango na mois ya avril. Yango tozali kosenga na bino bozali ba gagnant ya DV Loterie 2020. Ezalobetaki na cybernini, ezalobetaki yomoko, ezalobetaki na téléphone. Soki ozali kaka gagnant ya DV Loterie 2020 oyo na minute oyo ozali nanu na Kinshasa, to sengi na yo oleka na bureau na biso oyo ezali en face ya Hôtel Phoenix na Beau Marché. L'avenue Sanja numéro 2. Le kawana ukokuta ba service na biso wana mema ba dossier na yo maître azali wana parce que je prie un avocat ou azali spécialiste aussi en matière ya immigration et puis ba service technique na ngezali wana ba ko analyser dossier na yo pona eya awa et s'aligner na lo ya dossier oyo avocat akomema yango et pas ya juge toko kende liboso pe tokolonga bitumba oyo